Congolais debout, Congolais debout, Congolais unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Indépendance. Il faut que un étranger peut m'allonger un imposteur en plus comme on a coûté ça même pas un imposteur comme les Kanambe alors comme les Kabila allez vous dire que le président boutique pas une boca en plus un taximan mutu ba tout une question il même pas répondre même à Mobutu vraiment on veut ça maka atanga même pas mais bino pas congolais il y a pas na mibali boutique vraiment mutu wana abo makabiso Hippolyte Kagame alongwa tokoye aza Rwanda to sto lobango mel fato yembeli atike la biso mboka la biso pardon asi azui mingi asi alie ba bisi ba akima tamboka na atike la biso ngo tranquille poto sito lembie Kagame soki kangambe soki pe Hippolyte soki pe nani alongwa pardon alongwa abomi a violé solembi alongwa normal non en tout cas vraiment ezali mawa mingi biso tosangani awa pona koya ko revendiquer ba droit na biso en tout cas ezali mawa mingi komona peuple na biso congolais ezali evandi na ndaku ebi même pas koya ko bunda pona mabele na bango biso tovandi na kati abele oyo eza même na rien baza même pas na ba biloko biso zango na Congo baza ni na ba diamant baza ni na ba or mais baza fier koza na British yo congolais on va na kati na ndako ozali koyoka soni ya koloba ke ozali congolais ou bien ozali congolaise ozoka soni ya kobima koya ko bunda pona mboka na yo ba mama na biso bazali ko violer bango mukolo nyonso nzamba sala bana biso bazali ko violer bango bakomi kutu kokomisa ti oya mibali ko violer bango kokomisa bango kwa bapede mais yo tikali ovai na ndaku ozomona ngo ezali normal parce que ozali na British passport parce que ozolia malamu oza kosokipe même pas que na ndeko na kati na mboka azali kokufa ezali mami totelema tokobundela mboka na biso Congo soki tokotelema te mutu moko akobundela biso azali te nayebi kokovanda lobi tozokende kuna tozolobaloba ka eloko nde kosala koloba esalaka eloko mokili oyo ekelama na maloba nzambe alobaki mokili esalami koloba esalaka mpe impact na bagouvernement oyo ye bazoka biso tozoloba bayebi ke eza na bato moko quand même balali te bazali kolanda histoire ya mboka na bango na nsima mais soki tovandi kaka tozoloba eloko te tolalaka na bandaku mais tokosuka wapi tokosuka esclavagisme oyo ekokende ti wapi ezali soni po tozali meme mpo na makasi ya kotelema kobunda mpo na mboka na biso ya kitoko lokola Congo vraiment ezali mawa soki tokele kati ya bible tokomona ke basali na nzambe babunda mpona baisrael lelo israel ekomi toke kobeta tour na israel soki basali na nzambe babundaki te nde tokenda kobeta tour na israel te ezali ndenge moko na Congo soki biso tokobunda te Congo ekozala kaka boye Congo ekozala na pasi mingi epuis bandeko na biso batikali kuna bazali kolia te bana bazali kotanga te mai ya komela eza te courant ezali te ngai Congo nga natikaka courant mais Congo lelo courant ezalaka te bato bazotrouva ngo ezali normal olali na ndako ozotrouva ngo ezali normal ezali mawa mingi soki ndenge bozali kolanda biso sikoyo vraiment toye awa te mpona mutu songolo pakala toye awa mpona Congo tozali koyoka pasi mpona Congo ezali soni bamona bino bato babotola bino mboka na mutu moko boye azali un Rwandais qui vous dirige en plus atanga même pas mutu atanga te ayebe eloko moko te mais bon se laisser diriger par un Rwandais et puis en top de cela aza susu aza kobomba bino aza kovioler bino eza na sens te eza vraiment na sens te yango tozali na kanda parce que mpona mboka na biso Congo et puis parce que bozobima pete botiki yango ekomi nango ka likambo ya tozela su 2000 nini wana lero ekoma pembeni
y a une élection, il tombe dans ce que les Congolais, Bibi, comme on a dit, Bazobunda. Mais si quoi, vous avez wapi pour la Kobunda. Vous venez de dans la bandako. Yango vraiment, dans ce appel, na ba maman, na ba papa, totalement pour n'importe Congo. Le 28, tu as libéré l'ambassade à Congo parce que tu kanga yango parce que ambassadeur wana ya yani soko lobe makabini a manqué quand même peuple congolais au basa ko souffrir siko donc on a le 28 liboso ambassade à Congo boya biso nyo soto kutana wana le 28 tozala wana biso ensemble liboso ambassade ya Congo po toyeba kolakisa bango ete biso tozali ba propre congolais to botami na Congo ba mitolo na biso na Congo to kotika jamais Congo. Donc message dans la voilà. Toujours le meilleur numéro 1. Moi na maman bon sans doute pas na yété. Ah parce que bolingo merci vraiment papa. C'est fait makasi. Eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi. Yango Bolingo tikala kaka. Umela Francisco Bolingo. Mais moi, je suis Francisco plus que Bolingo. Oumela, Soki Boboy, Bosali Mokili Nabino. À suivre. Francisco Bolingo, Banakoko. Yeah, ce soir c'est spécial avec le petit de l'ébit. Pour l'activité de l'émotion, si check ça. Il y avait le respect de l'émotion, c'est pour que nous posons. On peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois. Si compté, check ça. Francisco Bolingo.